Baye balinga kankechi, baye balinga gali muno, baye balinga gasoda na bango yo. Eluka moye, toi pe na swate, bafane na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo TV, na beni bafane tout, avec les filles là, nous sommes tout balinganga, tout balinga musala, tout mosepela na musala, tout na sepelisa na banda, les ko molanda nga lisu bien, donc bon mon nga lisu bien, abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV, la chaîne oyo yi osepelisa biso, osepelisa yo to talanga, kama na seni abana siso, bato nyonso balingaka yanza ko s'abonner. Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabuya, Banouzi Yamboka na temps réel. Chaîne Kangi Londres Mobimba. Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres. Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabuya en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabuya. S'abonner massivement na chaîne na bino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabuya babi moso aleki ngolo na mo news la kati na mo pédé la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour notre web sabino que beau s'abonner Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabuya la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo na elengi balobi na chaîne wana ozala jamais déçu talara yemoko. Ye papa na ye aza mombosi, maman na ye aza vili. Bon, papa na mombosi. Mombosi. Moi je ne crois pas. Ya nani ya na Kabuya bende. Na nga fona Kabuya te na ebinde Kabuya ni conseil à chaque club. Te wana tangu basi akoki kaka padi di kapalela feti. Zo image tala omona. Qui est chapeauté ngona et puis allo téléphone. Les ça peut être danger. Kabuya c'est un bon. Mais si on a qui ah on va faire ça Kabuya aller ça musala assembler là ye. Allons à kingo qui peut ni boma. Ce qui sont nini. Le fallait monnaie antique na poto. C'est un problème. Babi pe Kabuya azwaki déception. C'est na ça otanga te. La musicien tozanga bango c'est Léo Scram. Ota la via c'est Léo. Ba musicien bokimi. Nenga koma nenga musicien poto, akoma nenga oleka be musicien finga ka fali malédiction. Oh. Kabuya tell ba makambo to na kuiti. Le po lo bango na kuiti. Parce que tozo discuter ba makambo lo be na kuiti. Na nenga olinga papa lenga ki matemere. Ya wana na bia, okele na banero na aéroport okele ya makabuya obeni. Bando kanga mina Kabuya. Kabuya makamsolo baka leka na papa. Makamsolo baka na kuiti. Leti nenga ke kota libala passe na Mbizi. Eza na kuiti. Donc kuite ko sila baka libala. Ko tombe tano même so. Yamba yamba. Bon, on m'a mboka o yango na mona osenga na grand prêtre Fachi. Faut avant l'élection faut que nous on a recensement to banana za Congo na za Congo. C'est ça. Pour normal lui qui est tout. Les grâce Mbizi abima au Congolais na biso a. Aza Congolais à Brazzaville. Avant na soki na makele kele. Avant ne pas Loris la Congolaise perd son nom. L'état est. On va côté ba ninja. On se comprend. Tendance à l'accès chez Bango. Bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga. Autrement dit, Mercure, la bébé de sa patronne. Là, je vois déjà maman Sarah Kabuya. Moi, si Oya le King Ngolona Mwindu. Babi Bobo, c'est la toujours la Cléopâtre. Voilà, donc, et puis je vois notre cordon derrière le caméra. Zuma Tumba Mwamba. Papa na Moïse, Mobala Mbinga, Oazanga Mbanda. Vraiment, aujourd'hui, le lot Lobela, Ezali analyse la réalité de l'artiste. On va parler de Fali Ipupa, du Cap La Merveille, Oyo.
ba musicien basili ko kima ye na poto ayaya ina obenga mwana moko ayemo ko se présenter na micro na biso ya lelo to sala mama na débat Fally Ipupa ba musicien ba kimie. Pourquoi ba kimie? Donc je suis pas seul. Là je vais déjà dire à mon réalisateur, il va déjà faire l'entrée de notre invité. Comme ça il va se présenter na micro na biso na présenter kananga ité. Donc voilà, il est déjà là. Jerry Cobetox, c'est 207 de la presse, Mobala Litutu Yamboumana Zolo, garçon Elongi Mabeo et Achara Batumal à l'aise d'internet. Mobala Litutu, donc au fin on a 12h juste, 12h1 minute, on a une caméra, à zone ici. Parce que na mwana tata abiso, mwana maman abiso, on dit maté famille na famille. Yaya balek ya batu. Famille na munene kamien de vaina na Londres wana, ba mona ndoye ya papa na bango ba finga e. Ba Clarisse Plasma, ba Darling Love. Ba teli pena ke yana bango liboso ba finge. Internet des églises donc on a finga yo pena et puis ma finga ya 2020 on a ba fingi ba touté. Donc Jerry Cobetox yo ba question za yo ba réponse za nga. Voilà Jerry Cobetox yo autrement dit 207 balobi internet des églises c'était tolobela nyonso sauf rien. Donc voilà Jerry Cobetox 207 de presse balobi Fally Ipupa ba musicien ba kimie. Na bi loro yo za 207 c'est reçu déjà ba info ya bien ya clair au Congo winner ezali kozela Jerry Cobetox pour la biso neni Fally Ipupa ba musicien ba ko kimie la ja on a pena 5 attendez 5 Jerry le quitter. Ne voilà, allez-y comprendre que Fally Ipupa ba musicien ba kimie était ba kimie nemboka. Na lo na so ba ngotro. Ba musicien ba kimie Fally te ba kimie nemboka. Ba kimie mboka. Mboka mwana neva zo teka tanga wiso expliquer mukolo nenga sala. So mboka bongo mi mutu congolais mo boye mama. Papa na été, maman na été, on était même na poto. Est-ce qu'il y a soit ça la nerf solide? Non. Bah tu auras Billy Santé. Azana doublir. Est-ce qu'il fallait monter malam? Bah ministère n'y a pas qui m'a pas doublir. Non non tangelo. Danga. Billy Santé azana titulaire. Titulaire ezara chef o ya chef na bango za directeur artistique. Comment on est échappé nga? Hier on a nem taza titulaire. Bon atiki chef akena titulaire. Atiki qui était même bango nyo somi balé Olivier. Même bango nyo somi balé. Fallait même musicien mi. Kasi o ye balinde o ya ki. Fallait même comme animateur. Amemi Kabuya. Amemi cousin na ye o atikali parce que na cousin. Cousin na ye. Cousin sengaki busola sengaki. Papa tebele ba ba 3 musiciens de bakimi de ba sengaki. Kabuya mami alobi Fally que no tikela ngai Kabuya na poto. Mais à côté de Libala pas grâce Mbizi te. Je te kamwe. Pona so ya wana. Baba Libala na grâce. À côté Libala pas grâce Mbizi. Wana Kabuya. To ya wana. Kabuya mami mutu a sera Fally on m'a moi ça papa la biso mundabi po boye ba histoire po boye ba histoire moi si papa la biso mundabi a senga na Weranson mais ma bomba ko Jacques na poto no kita okufa na Congo. Mais oui, on m'a dit ouais alors on a podium. Non, les années mon mami nana ketchup ba fana abi Fally tikela makabwesko a décevoir alboni ka décevoir na ketchup. Il y a tiki e kaka. Atiki ba bien kimi atiki ndenge nino. Non non, on mais nanu ça déjà volonté. Donc nanu wana fallait même 4 animateurs. A même babi mangé matango fort. Mon cousin on a bien mon cousin. Moi na bato ba sami mokili ba blaise élément. Moi ba famille yango ba famille ba ça. A même babi mangema. Ndeko nani Billy Santé. Kuso. So to tena kuso. Oh kuso ki mopi. Mopi ki bi. Obi kuso za nani? Ya na nga quartier. Ya na nga quartier. Wana ping vient na nga. Kasi yango na nga so. Ya kimi. Yango na lobi boye. Ya na nga quartier na Mbizi. Bonjour yaya. So a beta musique na père Aleki na nga strakato. A beta na ba regala musique na Mbinza. Do abana musique kala. Kuso. O radio ba benga Alain Zambe. Na biso quartier otina nga lipa. Lelo fallait peut-être ba Alain Zambe. Donc il faut qu'on commence à ba Fally Ipupa na. Ba musicien ba kimi Fally te ba kimi moka. Presque ba musicien ba kimi wana batala ba bilom su ba lera a na Congo batala ngona ba livre. Batala ngona ba vitre na ba gombe. So ba moni ngo na poto na mesa. Te ngo ba kena le ba vie na nga Alain Zambe donc na ville te. Alain Zambe katikala kala ngona ba bato lelo. Bon siko ti kuso akena dignité. Akena na yo mais quand on ozonga ma famille chacun pour soi dire. Mais kuso c'est pas pour la première fois que les poto. Ba mema akena akena ka kuso menga na kama nenga tikali parce que ça titulaire. Et puis les meilleurs choses ça va sauter pas kuso. Ata Billy Santé pas kena d'ailleurs.
À combien de fois? Oh, Billy m'a deux fois. Oh, deuxième fois. Voilà, Billy États-Unis à Kenara, oh, Alingara Kim, on appelle ça Bino Suite. Oh, Alingara Kim, Alingara Kim aux États-Unis, mais le roi Azora, moi, c'était aux États-Unis, il y a un Zongaka. C'est quoi, Billy Toua Kimi? Azuma aussi. Naïbité, ma bango. Vous comprenez? Mais on a ça, on a Kimi n'a Bino bien. Non, mais on appelle ça Bino exemple. Bandako de ça, c'est. Voilà. On a bien la réalité de l'artiste, pour la na démontré un exemple. Mon ngongo le rôle à Serge m'a bien allé na musique to zanga ngopoani. Pona okima na poto. Mon ngongo le rôle à Serge les unes akoma combattre poani. Pona okima na poto. Boké tu premier le là embassy musique te poani. Ah comment on a mon président Kima na poto. Président Kima. Mon président orchestre Kimi na poto. Asungo l'orchestre. On s'en comprend. Na mon ngongo le rôle à Emile alias de Mingongo. Baba na musique. Voilà soleil wanga pe. Soleil wanga. Oh, Bogi monter ma vie na ngai. Akoma combattre mais combattre un changement. Soleil wanga wale kana ba TV finga fali pupa. Likola boya comme album né na trace urbaine. Voix za rasouté. Musique za rasouté. Donc fali pupa ba féliciter. Ba buron pe là. Allez pe la kimati ba buron ba yaka. Eh wona bana poto ba yaka. Ba yaka ba lempela ba yaka. Vous comprenez? Mutu so kimi na poto ta. Ve wazo ka beta li solo mo boya. Abi musicien na mo boya. Abi venga na zonga kini te. Parce que abi ozonga kini te po no ve na ozonga makolo quartier ba oseganga. Akena sombele mutuka mo ba mituka cop na poto. Asombela musicien na mutuka. Na ye. Bakima na poto. Saka la mboka mama Maria. Mwana Congo, mu pepe zo apangusa papier mouchoir. Oh, mwana mwindu moko. Mais na poto. Il veut voilà. Oui, bato ba mafuta te mais peso be. Bato ba ki me pas fali pour beza bato ba en plaire. Nesi Kabuya pena. Obi Kabuya. Tala oui, soit tali générique a fali pour pas. Ba boaki mais tant Kabuya ya vandisi. Kabuya na minute oyo bato bazo déclarer fali dika parler la fête. Koliana comme na minute so fête za bato ba mbaka place wana. Babi magema. Wana na ebite Kabuya te yebi mais Kabuya tango yeke boaka vandisi. Kabuya ko amena emiso cri au phare oyo. Ouais, binisi chaque club lelo. Yeza le roi phare ya nani ya na Kabuya bende. Nana ngafana Kabuya te. Na Kabuya ni concert à chaque club. Te wana na mubabi aboki kaka fali dika palela fête. Zo image tala omona. Qui a chapeauté ngona et puis allo téléphone. Les appels qui a danger. Kabuya c'est un bon. Mais ceux qui basongi saki awa on va pas ça kabundu ale ça musala assembelela ye. Allo ngakino qui sont pe liboma, ceux qui sont nini. Le fallait monnaie antique na poto. C'est ça problème. Babi pe Kabuya azwaki déception. C'est na ça otanga te. Ba musicien tozanga bango c'est Léo Scram. Ota la vie c'est Léo. Ba musicien bokimi. Nenga koma nenga musicien poto, akoma nenga oleka be mission finga ka fali malédiction. Oh. Vous comprenez? Ba musicien ba ebele na poto ba koma na bango. Oh la musicien comment on ça échafaudage. Artiste musicien mais comment ça échafaudage na poto. Odi bon pour na okima na PD107 na ebité ils a ba déception ba orchestre. Ba leader ba décevoir pe ba petit na bango pe. Ya ko moni que non soka azuka la chance une fois OK ka poto, idée que ça okima pour ebité deuxième tour soki hein. Leader ni na décevoir. Te ba leader te to to lance qu'on a ninga famille. Obi na kini mwana mama leka voyager mwana mama kuluto oyeba te. Oyebi. Obi boni kindoki. Obi na kini bato bakota ba retraite pour que na ngola. So fallait même on a poto. Ni papa na ni maman na asimisi même babuka lupango. Obi ke ma maison mère ba no simisa babuka lupango. Fallait simisi babuka lupango te. Mais ba poto et puis ba musicien ba kimi na ba musicien ba jeu le côté ba na mpoka. Boya ba sambele la bino. 5 mois na poto. 5 mois. Oh, babi 6 mois. 6 mois. Aussi mois à pototé. Pour biso ba star, to ba bango vrai. Vous allez ba poto. J'ai vu pas na mo sa poto. Bon la héros et puis là na lingwele na zanga. Oh. Atala ngane na lo babu. To na ba sa poto. Poto to ba star. Siko yo musicien fali mo boye, lupango la niko lupango na bino ba ebite ko yemba pa fa. To zonga. Pour aller dans l'émission te. Kabuya babi normal mangaka ki matema kimi na déception mo o fali pour pas à décevoir rien na aéroport.
balobi ayazalaki asali vidéo na ebité Montréal basali vidéo asali vidéo alobi aza déçu par rapport à ne fallait pour pas décevoir à négliger il y a un retard bango nyo basi bakoma ki na aéroport il y a un retard Kabuya tell ba makambo to na kwiti le ko bango to na kwiti parce que tozo ko discuter makambo to lobi na kwiti na ndenga linga papa lenga ki matemere ya na bia okele na banero na aéroport okele ya makabuya obeni bando kanga mina Kabuya makamsolo baka leka na papa makamsolo baka na kwiti leti ndenga ke kota libala pa grâce Mbizi eza na kwiti donc kute ko sila baka libala ko to beta no mais mosolo grâce Mbizi wa so grâce Mbizi so ki Mbizi nango azala congolais nya biso aza congolais aza ndeko ba roga ndeko ba patron na lobelaka roga te alobelaka partout de santé ye kaka miso beka na ya Congo biyamba mboka la bino yamba omoni mabe mboka o yango omoni na osenga na grand prêtre Fachi faut avant l'élection faut que nous on a recensement to ba nani aza congolais naza congolais c'est ça pour normal lui qui est tout les grâce Mbizi abima au congolais na biso aza congolais à Brazzaville avant na soki na makele kele avant de valoriser la congolaise perd son nom on se comprend côté ba ninja on se comprend Tadresse l'accès chez bango grâce Mbizi soki Mbizi so Mbizi bolo munene lokola nzambe na ngai élastique nyama nzambe na ngai grâce bolo munene kwa kasi si élastique tobi mama ofinga te tobi grâce Mbizi est la congolaise na biso ye nani ye papa na ye aza mombosi mama na ye aza vili bon papa na mombosi moi je ne crois pas tala libolo munene nyama na ke fono na tsebe na voiture grâce Mbizi soki grâce Mbizi azaka momboshi wana aoxy famille présidentielle Sony vous comprenez soka azaka pela momboshi oya na soka sali bêtise azui drapeau ya Congo RDC alati yango na ebiso tikelanga tano na luba na lobi boye grâce Mbizi soki lelo aza momboshi obike na prendre encore pas Tadresse que grâce Mbizi aza momboshi ok bamboshi baba nani balokwa biso baluba na minute famille présidentielle bamboshi baba on doit na pouvoir parce que yo grâce Mbizi ko na sa biloko bongo point olata moi kaleso no moi muke ozu drapeau RDC olati na mitunaka ezaka famille papa famille maman mteloka to ezaka côté ni to zola ki ndoka ngali on a boudé donc ça passe son set balobi to que les pas Mbizi na libolo na liso na libolo maintenant kende babi wana Tadresse dit ah Seigneur la réalité de l'artiste babi Sony ala sous président de Sony Kafuta ngai na yebisaka bato moni jomo atala yo mama atala nga na poto lobi yango garçon ya mulubo ya taliban alinga olobelaka baluba ngabi non nalinga olobela baluba te nalinga olobela ba congolais nyonso elo to otalisaka na bandeko na biso bamibenga bapangiste botika tribalisme omoni mutu na baye bakanga atuka obike na sentir internet elinga nga jo na bino mo ministre na bino mo bakangi eti nani komene nani soki numbi Félix soki kabange numbi bakangi eti na pesa information frère bakangi na minute ngam na lobe bakanga ye ake na nini na mboko nini na kota balubumbashi kuna ake lobake baluba baza na droit ya mabele oyo te donc tala niveau tribalisme azolumba sur la tribalisme nayebisaki bakonzi na biso justice comme toza na pays ya bajuge bozwa ye mufunge mukamate bakangi na ntongo bozwa ye parce que nga géri na boti mwana ngali boso na muta bandundu mwana mibale na mungala siko na koboma bango loka baluba te non na boma bango siko na tia bango na kata libulu siko Sony akoki nezuma akoki mamute Sony Kafuta ngam na yebisaki batu ke balongola ye aza dinte ozala président ba pasteur odesa seigneur ben na balongola ye tala ba vidéo na ngam na baki fo balongola ye et puis nga ngina loba boya il mérite pas ngina loba boya mo pe bana ngiringiri mo ba olala est-ce que bien tata mo konze kola za mwana ya komino ah bon mais botama wa vous comprenez et puis mwana ya ngiringira botama yo ningo bimele yanki Sony azoleka na TV alo banini toke pa tata mokonzi apesi biso eloko côté mais basenga esi basenga donc loko ba message saka bango nenga de nini salo ba 100000 ekwei to kabola li bakomi ko finga na bakiziamina mais ba bila somela bango ba carburant na muke pete na biboye carburant ya 100000 francs 100000 soki $100,000 soki $10,000 peuple congolais solala azobata maman lipa ya 300 francs bolo banazate mais bino ba passer ba kabula bino ba mbongo. Merci beaucoup. Ndenge bolongoli Sony Kafuta président. Et puis je ba nommer nani. Ngana salaki wana. Dodo Kamba na minute coup de chapeau mon président. Donc yom toza dit Kamba wana
sala makambo malongana. Qui te prouve que ça dit peut-être pas na Oh, mais Sony déjà en train de gêner n'enga comme président déjà bana na maloba mabe. Bango ba mela de ba soupa kinga kati ba mvuta bango ba kongo ba buzo na TV. Vous comprenez? Ba soupa ba kinga kati ba mela bango lo ba buzo na TV. Yo mo tata mo omoni tata mo konze kolo. Ba mo na Bible baloba nini? Bo konze utaka wapi? Na Nzambe. Mais yo mo tata mo konze mo bateli mpate ozo telemela muto za président lelo. C'est comme ça mo bateli mpate te. Ozo ba beke Ndenge muta so kepa na ye akopesa mbongo mais ye to kepa na apesi biso mbongo te mwana muluba akabela peuple akabela bino te donc na FCC ba compliqué na bino ba pasteur bo vani wana bo compliqué peuple bo compliqué compliqué donc bino ne bo compliqué suka to suki wa na loba li solo yemei jo loba yemei alobaki na nga alongwa te ye pa lobaki bongo ngai na za président suki wa ya on a eu ça bakongana botika olobo Kabila za sénateur loba akotaki Sénat botika olobo aza mokonzi muto bato asa sali 18 ans ataki na bandoki même pas 15 personnes na kosala na ye batiki peuple kongana na pasi mwana neva zoteka tanga wisi azo expliquer ya ozoka ndeni mukongo pasi mwana neva azo expliquer yo mwana neva zo gérer entreprise en nini qui recevait soit niveau tata mokonzi na vandi na ye avandi na tani loba ke nakota Sénat akena kota ne calme peuple pe ba sepeli na ya kota bonga vanda calme bino te bandoki ban l'état moyini bolinga peuple za na pasi bokomona ka gérer Cobetox c'est le maba ko lobela bino. Vraiment donc to comme vraiment na suka ya émission na biso parce que gérer a fungole bino ala kisima éclaircir vraiment ndenge maramoza to lobe maramo fali pour pas to lobe maramo et puis nangina répondre batuya faire rigola moni ba chroniqueur obozanga mbu ya faire rigola botika ko ça faire soni en tout cas faire rigola so olanda vidéo yo ba chroniqueur baza pembeni na yo bazo soni parce que ba chroniqueur wana bazo ba valeur na yo te fali ata mukolo moko ta tinda chroniqueur afinga mutu na TV ata mukolo moko te faire abeti nzembo awa regardez-moi et nzembo kitoko magaza difficile pour petit peuple ayembango c'est ça mais et nzembo kitoko bossa la promotion na ye alebino bokomi ko finga na télévision c'est pas bien. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'arrêté de l'artiste. On a ça qui analyse pour la Kabuya fali pour Ndenge bamise basi ko ki maina poto. Donc voilà, bon qui gérer Cobetox c'est autrement dit dès son set ya presse a oti ko lobela. Donc voilà, gérer to comme vraiment na suka émission na biso, o pesa ba dédicace na on. Ouais, ba moto na ngeza na Tadresse di binga la sirène mwana muluba loket pete Mbizi aquarium. Clarisse Place Malek na internet pour ça qui m'ont ponoté mais pour ça la musala motema ya dode mavumisa na pesi mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise Francis mutabi sanga koko m'appelé te IST za $3000 azoya déjà Francis muluba cher na pesi mbote na moi ça savane depuis chazalaka moko Brigitte Savane na pesi tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi bambote belé vice ministre intérieur wa kwetu machi wa mumenu kwetu katu jimini papa Gilbert Kakonde nyokolelanga bango basaki erreur nde bapesaki intérieur na ngambu na biso donc bakomela pema merci beaucoup banafanya erreur mo ya grave et puis na watu na batu bolo baki justice ke na FCC lelo justice eza wapi mabo na biso te c'est ça muluba na kenda to tcha pembeni te bo banga raté politique eza IDPS. Donc on a le livre mot de son set. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Des émissions comme ça se passe ici. Et puis ici, ça se passe, il y a des gags, il y a des théâtres, sport, tout on mélange ici sur Congo Winner Télévision. Et puis je dis un grand merci à mon réalisateur Zouma Tumba, Papa na Moïse. Donc voilà, na pesi binonyo sombote balandi na biso nyonso et puis ba fanatique nanga tout vraiment na pesi bino mbote ba j'aime na bino ba commentaire na bino et au ça la biso vraiment bien famille Kalonga famille Mwamba, Trésor Tiba depuis Brazzaville et puis voilà babi Jojo Raza Mwana Banda la Tongo et puis voilà donc tout le monde qui m'aime vraiment moi et vous on se retrouve très prochainement bye.